papa na âge na ngala ko bossa na obali a divergent. OK. Na emongi kaka ya papi oyo akimarangai. Oninga libana boneti na ndingi nini. Mama na yebi. Akolinga mabe komela kinge komela yoti. Yewana ndem na bengela ki apona biso ke papa na yo yewana. Quoi? Oza ya mobile nanga. Akoma papa nanga na ndingi nini? Mama seli mama. Mama. Komoni mobile on a beti ko li solo ke na zuzema kimakinga na tika na zema Sephora. Yeyo mama c'est pas possible. Papa bonongo mais maman papa Sephora kufa. Ayo checker c'est à âge 15 ans les papiers moi c'est nini azongi ndona na kimaki. Mwana ngopi? Mwana Blandine. Kaka osolera. Quoi? C'est ma bonheur. C'est ma papa leki na ngai. Tu peux pas 7 ans. Moi la grille. Parce que jamais ce qui moi si tout mon bas zobo tate ndi yango ko tala keboka bwana. Eloko ni yo senga biso awa tout ça la nini kona tout c'est ko teni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mbote, la Nignoso, Bolanda Bisso, na kati à notre chaîne chez Bisso Télévision, na émission Malam, émission Bravo Jésus, émission Bravo Jésus, émission beaucoup très éducatif, trop spirituel, na kati, pe ba te belé, baza ko bénéficier na ba conseil, bazo ba nini, mukeza ko tambola, lobi na mutu, ta na la mukila mena salon, na meki kucha, et monsieur Bravo Jésus ne comment la vie mukilise kufi pour tous les battre to kenwa puis tout kusuka wapi. En tout cas merci na abonné na bisonyoso plus au moins 301 millions d'abonnés pour le Nzamba Biso Molu parce que nous sommes partout dans le monde entier dans les États-Unis partout mes condoléances na notre maman na biso na Gisèle Kabessa malgré matin de juillet. Et aussi, tu as bon séjour ici à Kinshasa, à Londres, avec les Ndekone, puis tu as qui wana na cinquantenaire, azali awa, et puis bon séjour, tu n'as sur la mission, tu vas koya kayaka, tu vas la porte, tu vas koya. Zamba la pambola, nous avons pambola notre président Chikimukadi, nous avons pambola l'équipe Mobimba. Bonne guérison et Keimingi et pas à notre cordon et l'Eliash. Et puis merci encore une fois la présence et à notre DT. Nous autres, tout le monde a zone sur la technique, en tout cas, merci. La présence de ça, tellement bien parce que l'équipe, toute l'équipe, la équipe costaud, tout le monde pas la famille. Et puis, papa la Ben, tout le monde est ma caméra Jacques. Sans oublier qu'une fois, papa la biso Zara, joyeux anniversaire, Nayo, la très chère. Oh, Babina Combo, Esther Ololo, moi le 30 juin, en tout cas, joyeux anniversaire dans yo, maman Esther Ololo, Tébiki et Bozala Kouinda le 30 juin. Sans oublier encore une fois, il y a Bissopé à la carte de Mambo, j'ai Combo, il y a Pasteur Bienvenu, mon Kobe, joyeux anniversaire le 30 juin. En tout cas, bon anniversaire le 30 juin, joyeux anniversaire, l'anniversaire de l'indépendance, joyeux anniversaire d'Abino, en tout cas, merci beaucoup, la possibilité de faire ça. Ma vie, est-ce que vous allez pour la Pambola yo? Bandeko, tu sais, Rabino, ce moment où il y a toujours des problèmes où il y a d'autres Takanikambo. Mais on a martelé, on a communiqué un mot très important. Le 2 juillet, équipe à Bravo Jésus, tu as un embouchement. Donc, le 2 juillet, tu as un embouchement. Après avoir posé la Brazzaville, Brazza, tu as Matadi, Matadi, tu as Brazza, tu as Dubaï, Siko, tu as Ozali. Tozo comme embouchement pour embouchement tozo mi embouchement on va faire ici poser la pépiso pour tout ça le pécoya mais to que non a embouchement na moi on va pas no papa comment dire até to comment année autre ko tambula to ko tambo to moi bo bizeno biso
moto bande ko déjà Johannesburg Cape Town bo Bongsapo toujours déjà na bino toi na lisolo mo pas pe mawa bande ko te baka ko sala bolamo Bible lobi na mukanda ya Gal chapitre 6 lobi ce que l'homme aura semé il moissonnera toke ba mokili na mobele toujours la maman moko ça en tout cas il y a un problème na lito la histoire très bien lisolo na ye o izole kile parce que abi papa na ko na suka na ko yaka pa na bino bino pesa na solution tena na mtute mote maman mote papa boni ok kaka comment on est Blandine Blandine to maman Blandine maman Blandine ok maman Blandine je crois nga avant banda il va besoin d'abord tout sambelaka je crois à chrétien non ok to ko sambela problème tout sambeli zambe makoki na nyoso to pesi merci tout qui notre déroulement notre mission de sainte main cher Saint-Esprit to bengio au conduire biso na musala oyo dans le nom de Jésus par la foi j'ai prié amen amen ok babla ni problème nini problème naza nango mwana nga bon na bandina na ngai moko na âge ya 15 ans ok na bande ko keteka na matadi kibala nga naza mwana liboso na baleki na ngai mama za ko tika nga na oteka na matadi kibala mona ya zongi ndako pozo swa baleki na nga nde sali kende nazaki koteka na matadi kibala wana de place na kenda koteka na matadi kibala na okuta na mobali mwa utaka Luanda de tokomi ko vivre na ye wana âge à 15 ans na âge à 15 ans to bandi ko vivre na ye to zaki vraiment très bien donc na lami ya kaye na sala donc nyonso kandi mo sala na mobali et ko koma na moma moko boye ndenge ka mwasi azalaka na mobali naye kokóma na zemi ya papi ok wana âge à 15 ans na âge ya 15 ans nde mpe nakóma na âge naye kozwa zemi wana ngabi te nayebisa mobali tozovivre na ye c'est-à-dire oyebani na mibali te c'est-à-dire moto ya liboso ya koyeba yo c'est-à-dire kobotola virginité na yo ezalaki monsieur papi ezalaki papi mpo nga mpaka koteka nde nazala kotekela mama eloko te na ndenge alingaki nga natala mpe aza mpe mokolo faso mpo amemelaki ngai nabi te tamosu un jour nzambe akosunga nakosunga mpe baleki na nga na nde nakoma ye na zemi wana nabi te nayebisa ye nabengi ye mpe abi nanga sava tokutana ya tokutani nde nayebisi ngabi ya papi ye mpo nabengaki ka yaya natali age na ye aza vraimen mokolo ngabi te ya papi naza na le tokutani nayebisi ngabi naza na zemi mpo mpe azali kokalikile ngai abi nango ekuni nayebisi ngabi mwa oyo eloko te nde natuni mama ngo totekaka na ye wana abi nanga asobeli ngai nini batesta na bamekaka abi nanga suba na mekela oteste nata soko oza na retardlo mosusu omoni ya bato mosusu bafa na bana esala mpe mwa kitoko tete evolu apres ntango na zemi na age ya 15 ans okute na papi nayebisi ndeleka nayebisi ngabi ya papi naza na zemi abi nanga okomi na zemi sava tokosola bien lobi yango nakende koluka place aza olala na hotel wana balobi okaka na butu wana azongaki na ye Luanda kaka le même jour na butu ntango nayebisaki ebongo mama ko abi nanga ote na sava lobi tokosolola nga nayebi kaka ndenge asimanga mpe makambo ya malamu lobi nango naya na ntongo boye bazoyebisa ngai epa bato wana basalaka na hotel wana flat wana si azongaka le même jour na butu wana mponga tokabona nde ba 17h ozongi ndeni
ye balakisaka ngai ni ndeko na ye ni famille na ye ayebisangaka alobi te soki nakomi ya obala yo mpo ya kobala yo na kosala to nalakisa yo famille na nga na komema yo na lwanda po famille na be na nga mobimba eza na lwanda na ndenge na loko etala boye babi eloko te nazoyeba te nakozwa ye wapi namoni mwana eza te ngabi te nayebisa mama na nga verité nde naza na nsima nde mama na kosilika na nga etali ngai te si nalakisaki o nzela ya koteka na bandi kobokola zemi na ngai moko klase kutu nakataki na ngai un mois ti moke kala nde sere tozali nde pepe napesa konsabi te kota makelemba na nde naza kota makelemba wana naye kobota mwana kobota mpe lwe nabota na voie normale baye kosala nga césarienne na âge à 15 ans déjà quotidien de césarienne naye kobota mwana ekoma presque neti nakoma na ba 16 ans nakoma nde na 16 ans mpo nabota ye mwana nga nazali na mpo nabota na le 16 naye kobota mwana na année c'est-à-dire combien d'années à 16 ans nakoma na presque 16 ans 16 ans ok na âge à 16 ans déjà kobota liboso césarienne naboti césarienne mpo na bandaki kopusa te vraiment oui bami nanga basinga bi 4 cm wana soki pari babotaka soki mpe na ba 10 bon 4 wana na âge na ngai ezosimba te nde baya kosala césarienne na âge à 16 ans déjà 16 ans ekomaka presque nakoma na 16 ans na ndenge bayosala nga césarienne mwa ndambo bandeko na mawa basungaki ngai naye kobota mwana naye kozongela koteka moke na ndenge nzambe azosunga nazoteka na ngai mpona bande koteka ti sikoyo natekaka parce que nazongela koteka na 4 mois mwana nanga kosi 4 mois sho eza te ngabi te natia mwana na mokongo na banda koteka nande na bandi koteka na ngai moke nzambe aosunga munde batia mpe gratuité mwana première nakoti na gratuité mpo mbongo afutela mwana minervali eza te bandai ya papier ngo akenda suti eza te mokomosu navandi ngabi te nakende kotuna nanu na hotela na peut-être ayaka babi te banda kaka omoni kaka wana so nini atikala kozongela bango te otila mosi ya zaza mwana ye kokokisa 10 ans mwana kanga nazotangisa nde esali kaka ede mwana ye kokola sikoyo akomi na 20 ans mwana ye esanga mama nazwi mobali moko mpo otangise kaka nde asuka eka na primaire wana na se okuta mabe mwana atangi te dans 8 ans otanga te papo ya possibilité ezalaki te vraiment otangisa ye aza te soki naki na famille otindaka ote mwana ayokosanga mama nazwi mobali bengelanga mobali yango mpongo na kolinga te oyo ekomelaki ngai ekomela mpe yo est-ce que ozali d'abord ta komeka mpe kotisa mona par rapport baréalité ya vie na yo oyo elekaki na vie na ngai telema mwana kotuna mama wapi papa nazanga esho nayebisaki kaka papa na yo akufa na ye mpo mwaye nabetela mwana badetail nyonso eza te naye koyesa kutu mwana akomba papa na yo Jean mpo nakoka koyebisi mpe papi te mpo eloko asalanga nabeka Jean nde esali ke mwana ndenge ayekolakisa nga mobali mpo mona eseki ayesanga mama nazwi mobali nga bisava meme na ngai na nde ayekolakisa nga mobali namoni mpe mobali nasepeli na ye mobali yango bonheur nasepeli na ye namoni mpe mwana yango vraiment aza mpena mobali malamu nayebisi nga bon yo oza na posa ya mwana ngai opesa loboko na mwana ngai bien naza na posa nabala mwana na yo namoni mpe aza mwasi malamu ngai bisava bon famille na yo bazalaka wapi nde explike nga bi te
azakana yanda mobali yenda za responsable na ye. OK. Azakana Luanda. OK. Na Luanda, nde azosanga pete maman responsable na mobali moko. Bonheur eza papi. Ngabi papi on abi azalaka na Luanda papi ngana. Papi ngana. Non ki papi ngana. Mobali wa cheki ngazima de virginga comme pesa ki papi ngana. Oya kima wana tikanga na zemi. Na aja 15 tikanga na zemi ya Sephora. Ni habite bokilo la kisanga le fils que photo ya bokilo nanga oboro ya bobali langa mwana. Ndi ayeko la kisanga photo. Papa na age nanga na ko bosana. Obali a divergent ati. OK. Malgré ce temps ébélé. Oui, attendez na robosa na eti. Pour ndi na yebela ki na ba favori na robosa na eti. OK. Ndi na ko la photo. Na inongi kaka ya papi oyo akimara ngai. Na bi ko manifester ke na yebi papi. OK. Ndi na tuni bokilo ngabi bonheur responsable na yo akoya jour nini. Ton papi quoi? Donc grand frère. Yo wana papi ngana. Ndelo bina ngabite mama akokoma semaine plus liba les samedi. Samedi au papi. Samedi au début à juillet. Ah donc c'est-à-dire OK. Ndelo bisina ko yaka semaine akokoma ngabi sava. Soka komi sala tour o bengangai. Nde papi leur aye nabite na tinda Sephora. Ton papier, il y a des papiers. Parce que il faut bien ton papier. Oui, mon bonheur a bien guingaï. Alors, maman, responsable de l'anga a commis déjà na qui? Moi, responsable de papi ngana. Papi ngana. Voilà. Mon kilé. Mais côté de Sephora. Sephora est quoi bisanga? Sephora qui est kunabi maman na moni. Bon kilé est quoi bisanga rapport? Ça dit maman na moni. Grand frère il y a bonheur. Ngabisa pour laisser Sephora. Sur OK, ça la tout kangana yé photo. Pour nazaki la personne ya ko kutana na eboiti. OK. Aussi rassuré pour que na yé na kishasa. Sephora pas que étant que bokilo na yé ba kangi photo. Pour le cas responsable mobile comme bokilo na. Oui, les babiso peut-être ba yé boso et donc bah c'est la ligue soit bien déjà papa. Nande bakanga kini photo. Sephora yé ko laksangai. Papi papi papa na Sephora. Siko nazo ebate papa yango lona na ina bravo Jésus awa. Nasa na posa na ebisa Sephora vérité. Pour naza sous la choisi. Un jour, et que ça le marqué Sephora. Donc, on peut comprendre que lui qui a papi wana souka, ni wana azoba la moana na Sephora. Donc ça dit il y a papa leki. Papa leki donc azoba la moana et ça crée pas. Bon maman, avant de toute une question, mon kaka, c'est fini et puis que vraiment il nous connaît là ça OK. Wana penza zali mobali ya chaki useni na âge 15 ans parce que ça a pris du temps. Hein? Ça a pris du temps parce que âge 15 ans et là Sephora ça a 20 ans. Qui sont calculés, ça a plus ou moins 15 ans. Papa, moi aussi au bimana il a âge 15 ans. Nous comme vous voyez parce que l'honnêteté. Tu es en train de regarder. Je te dis, dans le bâti, il y a pas plus de lingenga, nani mzaki mwana mki. Pour mzaki mwana mki te. Nanga zaki pende karamulai. Mais na bosana, mo bali ya devojanga. De plus de 15 ans. Eza ya papi. Eza ya papi. Papi wana yewana ataba kuma kokana. Mais vous avez là papa pour moi. OK, merci beaucoup maman. Tu comprends mieux déjà. Merci. Madame Tolandi, il solo ya maman na biso tu faut mettre la biso awa, il solo ya passer per mawa. On a chaque fois mokili
il y a la réalité. Comment on a église, on a été à l'EPSI, Abraham, l'autre, Babalana, parce que moi, je suis un inceste. On a ce que pasteur moi, prophète le bani dans le bâti, mais ce qui est là. Tout ce qu'on sait, ma belle à bateau. De mon papier à Saint-Émon à l'âge à 15 ans, à Kini. Mais après 15 ans, les sous. Moi, on a collé avec beaucoup de temps, on a négocié, il y a papier. Ça qui va y marquer, il y a ça papa l'équipe. Les responsables de famille, maman, il faut papier. Oh, à qui m'a gagné, à qui m'a gagné, à qui m'a gagné. Faites des années récemment, les 5 juillet. Mais, les responsables de l'ONU, ils ont papier à Saint-Ara, maman, à Tikaga Nazé. À bout de Césarène, moi, maman, Kosara, qui est moi, à Panakufa, tu vois, papa, Zanfi. Au moins, il m'a moqué. Ils ont passé dans la sport. mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama ledi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela wana moma moko ya pasi okoyebisa nzambe ekaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo na nimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofungolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci, Bande Waladi. Tout le monde a sport publicitaire de Bissau, il y a Orphelinat Bravo Jésus, Autozali, na Matete, précisément dans le quartier Viaza 27A, Esclaban, na Bissau Bazali, na Bissau ici, Capo, Wapi, je crois déjà, année comme presque à la fin, dans mon examen, Bande Waladi, na Bissau, parce qu'on a Bissau, na Mambo, en Capo Salamo, ça va pour le Bino, les deux chiens pour Autozali, précisément, na Mbushimai. Dans mon élément, comme un papa, comme soit à Kananga, kutana na Mbushimai. Wala kutana biso, kutana Thomas Fado, kutana prophète Eric. Papa Chimuka dit benga beaucoup na Mbushimai. Ce que pour aller à l'aéroport, papa biso, il savait biso bien. Bafana biso ko sane ba basalaki, ko sane ba penser basalaki, ba matin basalaki. Ne ba ndiko déjà félicité à ba bon dia pour basala ko yamba biso en tout cas, ça malheureusement entre pambula. Vraiment bino ba ndiko nyoso ya Mbushimai wana. Bon, maman. Je crois que Tobengi, mon anayo. C'est Sephora. Oui, Tobengi. Et c'est la réception ça commis. Aux amakasi à expliquer les camps. On a vu que les cas écran, et les ils appellent pas s'ils appellent les bosso coleka et puis ils vont tenir aux guerres. Donc problème non oui non parce que mon bali mon anayo là-bas la famille va parler qui à Sephora au grand frère mon bali à Sephora. Ça fait déjà plus ou moins 15 ans où les loyaux à Zongi, à Elibala, il y a petit frère qui habite à Elibala, il y a moi là, il y a beaucoup à Zobala, on ne connaît pas. On dit à mon tali photo, et puis un jour il y a commis, moi vérité que papa n'a pas fait, papa n'a pas grand frère, il y a Mobali. Le col à papa bonheur non
bonheur. Donc, pitcher les papa, péné à Sephora. On va avoir responsable de bonheur. Nous, nous, vous savez, ma communion sur ça, ma casse, qui ça passe. Ça choque. Au bout de la césarienne, ils ont ma cambo, mais on va essayer un peu. On limite qu'il balade aux allées. Est-ce qu'il balade aux allées? T'es papa, attends, Moko. Ce que c'est le milieu au permettre en mots. Non, ils allaient essayer juste cette question. Na kimi la bravo Jésus pour na lingi na le bala moi nanga vérité. Ok. Na lingi li bala wanati. Et vous savez ma pété parce que c'est pratiquement impossible. Et vous savez la maté pour être après papa papi la tsondola que na zemi. Ani ba ne ko moni ma munene sala kagaboy. Est-ce que Nekoramo Sephora ça commis déjà? Déjà commis Nekoramo Sephora? A commis hein? Ah, beaucoup de traditions Sephora là rapidement. Ah, hôpital, il y a eu le maman nga tika nga kende. S'il vous plaît, beaucoup de traditions eh. Ba bengi nga ba isinga maman nga hôpital. Ah, hôpital. Ouais maman nga. Ma azawa non, ba beaucoup maman nga. Botika nga comme. Azawa pi. Bote maman. Maman Sephora. La zana besoin pour bote no to ngini. Bo bengi nga ani. Problème ngoni. Bana je ko déranger na régie aux automoka. Na yé bo benga maman nga piquer crise. Ah hôpital. Maman nina, maman na kucho bien ni les compagnies. Ni vanda na. Non vanda tes problèmes ngoni to ko so la ndako to yo vanda. Ah. Maman Sephora, s'il vous plaît. Naza poso yo côté na ka maman nga. Naza besoin yo ka. D'accord, pas de problème kasi. Bon, oyo ka no maman na yo kasi. S'il vous plaît. Oui, maman a piqué crise, tout même qui a. Biso do basa na Nzambe. Malade ou piqué qui est maladie moko ça qui spirituel, tout ça qui t'a prier pour naïe et Nzambe quand même a son mission en vie. Soit en place au fanda. Problème ngoni. Il y a un lobby bon, d'accord kasi ngana expliquer pour mon fanda. S'il vous plaît. Maman Sephora. Luka pour vendre Sephora. Sephora. Soit en place au fanda. Pardon maman. Maman la vendre du pain. S'il vous plaît. Ozanga matata boy. Papa ni la boy. Na likolo. Oza likolo? Pour parce que bébé maman nga c'est crise ni te misé nga te micho. Sikoye yote. Oboni ete? Na moni. Si vous avez une place, au lieu de s'agiter, il aurait besoin d'abord se maîtriser. Si vous avez des fois au côté, il y a une crise au Koufi. Vous avez ça malade. Maman a une crise. Mais il y a un hôpital, il y a un pasteur, il y a un prophète. Vous avez un Thomas Fabé de Sambel pour naïe, de prier pour naïe à Zongi. Mais à lui quand même que le coup la Zongi a ici sur l'écran la bravo Jésus. Et le répète que c'est crise ni à moi et nango pour qu'il y ait un capé consolation. Donc solo il a dit qu'il a besoin de moi Sephora pour expliquer comment il peut qu'il une crise. Est-ce que ça m'a fait tout bien qui ça m'a fait? Et ça m'a fait que pour un télécommandant le bien on a docteur ya awa. Teye mon comme dans lobby aya non parce qu'il a besoin sur la maman. Hein? Il ça m'a fait madame. Maman ni comment vous avez besoin photo sur la. C'est là malembe. Eh maman Sephora. Eh! Est-ce que vous avez kimia? Si vous voyez comme maman nayo. Pourquoi pire crise? Ok, maman. Moi nous Sephora, limisanga nonde na bengo na bravo Jésus awa. Oza mwana nga ka moko kuma camarade na ngai. Oza mwana oyo na lingaka teke na mona mabe moko un jour yela yo. Mabe na nini? Sephora, na benga ki apuna ebisa yo na lingi libala na bonheur ti. Oninga libala na bonheur ti na ndenge nini? Na ndenge nini? Peut-être na ngai zali 6 hours samedi na sombi ba bilamba na kaboli ba invitation oyebisanga libala ezate par rapport à ni. Pour bonheur à seni. Maman. Papa, ozanani? Ozanani? Ozambala maman nanga? Non, maman. Oh, papa, non. Pas jusqu'à. Non, prophète, ça va nous faire pour sangani bino mi balier pour bobo balanga. Pour quand mobile ngando famille mando. On va prophète ça le coutati. Ba ko lia ba bon papa. Ozandoki. Maman. Non, yo ka yo to zan mama tema de fera, mama tema to kendo. Atani yo papa ndo yo isuma kama kuta pour famille mama na yebisi abe. Mama, ba prophète ko ka ba onti ba lia ba mama prophète bandoki. Mama tema to kendo. Nanu. O ibisangani. Ayebisi déjà bisa professeur le coutani ngini. Olingini. Tokei. Mama tokei to vanda taza du kuta. Azoko ça. Maman c'est frère s'il vous plaît. Moni maman. Moi d'abord yo mankenga
Oui, bingate. Na c'est pas non pour ma maman nga ibisa maman ba ndo vana ndo kuna tika d'abord ngamba la maman na bino na ebité. On pense que non le bani. Ozandoki pour maman aza prophète zo manqué maman makamia isanga ba prophète ya lukuta prophète ngisa zo lukalia mbongo maman ayi ko ibisa bona famille ba ozandoki bana na iso makama product nga a ensemble le comme que obo ba papa mi akoma balo bokute na bonheur maman nakuta na naye omoi mutu natindaki okende kanga photo aza bien Jésus Christ maman nini yango lisusu lobamba moko likambo bengelenga lobamba la moko otourne gauche droite lobamba mo makambo bengelenga otokoka kosanda otoyo mimanga na ba caméra na comprendre so ezani Sephora ezana makambo na koswana na ndako eza pe na makambo na koswana na ndako te parce que andisika bien makambo na zomona elekilanga mayele yango na memaki okati awa maman expliquer maman Sephora ibsinga na faux prophète na besa ba professeur Lukuta et le connait swinga bon bizarre ngambo to ndima yo sala musala oyo na ebité na ki yuza so mo sina na ebité na ibate expliquer papa tika le bébé belé na yoka maman na ta yoka uti non pas de problème pardon na pour écouter na yoka maman ah OK merci le monde est méchant maman le bakali kama bando kilo bati maman o bengi ngetiko na comprendre ba caméra ba prophète mo ba ba kuma kamku na comprendre ni kuna na ndeti prophète na ngane maman ba ça va loba na vani c'est fora ozamo no ngana souffrir na yo maman na akolinga mabe komela kinge komela yo ti na bengi yo awa pona ebisa yo ke bokilo papier au kanga photo ton papier Asen kasta una loba no pe fo mama zo loba yo zo sala na kanda na nos années sengo te pour te vendre comme systématiquement productisation nos années sengo te ah no pas le comment bien na to si manza ki papier wana kanga ile photo oyo nga na betelo lisolo ke papa na wana akufa a sentanga na âge à 15 ans akufa kana eti oh ezapi malamu comme si papa nga za envie a ya près d'autres c'est problème te na c'est pour le coup papa nga akufa ta za envie oh maman betelo lisolo papa na akufa oui habite nga so papa nga akufa mais na c'est plus là bisanga ke papa et tout mais bien soit zali bien pour zo bo libala em so ya onzimango na c'est pour makasi ndenga zali na yebike aza vivant mama loba makambo bengi nga olikisanga ta banda to yaki obakaka bona bafu ba professeur sangane bango loba nga kinda kana makambo bien na sala na ko mama yo na mono yelinga lelo papa na yelo tena loba na mama na nga faux prophète ça faux prophète sangane mama nga sibis même mama ko produit ezati papa na kipote mama loba erikinda nga kende mama omoni mutu na tinda ko kanga photo ton papier ye wana ndem na bengela ko apona biso ke papa na yo ye wana quoi mama kosi mama non si makuti mama kosi ton papi o se ya mobile nanga akoma papa nanga na ndingini mama te wa ba jena yo mama ba jena o sanga na professeur de misma kama lukuta ngone nkoko sanga mama non zimati oh mama le bébé musume wana te non zimati maman papa na ce qu'on a besoin de encore bon pardon pesanga de fisque après quelques minutes à pas makomeka pe ko expliquer parce que maman a bien peut-être ba caméra des obangisa maman a bino ay awa pour ko yebisa yo clair qui papa ko yo atika ki na zebna âge 15 ans papi yo asa grand frère ya bonheur wa papa leki jamais non timati siko mutapia na mona ya maman mtayebi na yo siko pourquoi non dis matin pour maman ngatika wa beto na ngali solo te ni basono na isanga ke papa nga kufa to vandi ayo ba papa nga zongi après to vanda boy comme que yaya bonheur ni papa nga non dis matin maman lo ba makambo za kuta maman senga boy pour nini maman senga boy pour nini maman
S'il vous plaît. Maman, c'est une maman, c'est une c'est quoi? Non, c'est maté. Maman, maman, c'est la qu'est-ce qu'il y a? Maman, s'il vous plaît. Venez, papa. Oui, ça tombe bien. On est resté papa les qui Ma blande, on l'a dit. Non, c'est ça, il n'a pas joué. Ma blande, on peut dire maman, c'est mon frère. C'est mon frère. C'est mon grand frère. Mais je ne peux pas accepter ma seconde fois. S'il vous plaît. Ma belle, je suis vraiment désolé à maman. Si le niveau, Papa bonheur, Fanda. C'est pas non. Maman Blandi, Fanana. Bonheur. On a besoin de solutions. Bonheur. Du mal. C'est quoi, maman, papi? D'abord, entrer dans yo et PCB déjà inhibé. Au bain, maman déjà blandé. Maman qu'on entre dans yo. Donc, vous allez écouter non directement blandi. Papa, on est en train de faire ça. Maman n'a pas monnaie blandi. Merci, c'est pour toi. Qui n'a vu la combien à combien maman. Ça me dit que tu as un mariage. Tu as un projet de biso. Mais la personne qui a renseigné, maman beaucoup la combien blandi. Il y a un monde à côté à Monique, maman et maman. Biso na la qui sait la photo. Ngani na la qui sait maman blandi la photo d'enfant na ngai. C'est d'enfant na ngai. D'enfant na ngai na Angola. Aoya kami te poye naza pa responsable na ngai. Na bato non, c'est pas un problème na za posa na monai. D'enfant a commis le toza mardi. Samedi prédote. Na ya boye ba bisinga no fiancé na yo, il paraît ba maramo ko ikina na maman na ye. Ndomo nga na ye awa. Na okota na nga ma grande surprise na yebi ba caméra te. Na samba te na yebi te na bunda te kulu na te lote. To okota na antenne ba pesi ba caméra. Ma caméra est une malle et je suis à mais il peut se zanir. Je pas si bazar, si l'on a pas d'arana de bouillana, même si ça soit un câble, même si les camo le quitter tout à tout masser les ça. Non, il y a des camounais expliquer ce qui était ainsi ma grande femme. En tout cas, pourquoi maman beaucoup je crois pour la non maman, s'il vous plaît maman. Cause à mon dit, s'il vous plaît. Papa. C'est la maman pardon, s'il vous plaît. Sur la simba qui est là, on a d'autres. Pardon. Il s'appelle il y a équipe, il y a chez nous, ils appellent la bravo Jésus. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît, sur les attaques Bolina qui bisou. Bon, on a atteint un niveau, mais oui, comme il niveau la caméra devant tout le bateau avec ta famille. On a une question, on va répondre. Papa, papi, s'il vous plaît, il s'habille sur la sacrement pour la
accident n'est commis les lots, je crois. Merci beaucoup. Soki Zela. Maman, c'est faux. Moi, maman, on explique. C'est mon petit frère propre. Oui, on explique ça. J'ai compris. On expliquer, papa. Maman, même si c'est déjà sur tu croyais pas pour combien. Maman, c'est fort, s'il vous plaît. Vous avez peine à moi qui m'a monté en bête à un pamba. S'il vous plaît. Moutabeng et Sibino Nyos Bokoma, ah, vous avez maman Blandi. Bon. Elle a un problème. Oyo, Aline Kamen, Alobayango. Na Misso, na Bino. Elle a vraiment un problème. Il y a monnaie de ma case pour côté. Il y a bien moté, mais Madame Nayo, c'est fora et bien beau. Il y a beaucoup de choses là. Pourquoi la bannière à TV? Maman, papa bonheur. Papa bonheur. Papa bonheur. Na bengi papa na bi pourquoi bengi papa. Papa na za mutu munene na le karaté ya TV ba mona nga ba mo mystique. To pesio. Ba grade na mutu munene. Maman Blandine. Papa. Kende tout droit au bit, ko de gauche à droite tété. Omoni komona ebo. Omoni mobali on a beti ko li solo ke. Na la zema kimakinga na tika na zema Sephora. Yeye non, c'est pas possible. Oyo. Non, maman. Donc la télé na mateke. Papa bonheur, yo ko boyano kamboité. Maman. Papa bonheur. Mais maman, ça papa Sephora kufa. OK, sikoyo, c'est là sikoyo. Na ligne loba. Expliquez très bien ça. Qui mi maman, ça poser. Koganga no kutu za poser. Tu m'as posé. Quand même, je maman Blandine. Oui, je la connais. Je la connais. Mais, Sephora, tout ça, avec la pris, allez, ouais, bango, bango. Mais, Blandine, comme maman a pas une. Ça pas une amount. Parce que vous, quand tu rapport aux années, c'est ce qu'on explique bien. Pour y qu'il y ait mon bar. Maman Blandine a elle a un problème parce que mon année à moi aussi, à beauté, n'a pas côté la césarienne, à âge qui a 15 ans, on moko, on est au Luanda, on va le papi. Papi Ngana nyenge. S'il vous plaît. Papi Ngana, Luanda de Koya, vous vivez à vous checker âge à 15 ans, les papiers à moi c'est nini, à son endroit là qui maki. À nous comme dans ces métiers, moi on est à comme déjà une grande. Moi si tu tournes, ni bomoni wana, na kota mata mona, à kutana. Bal comme na nani, bon. Moi on va payer. Moi on a Blandine. Qu'est-ce qu'on se lève? La confidence. Moi na au papa na qui na tika qui na âge à 15 ans yewana. Mate, maman bombe na tika mnene bopani mama. Maman hima kama kombe gate. Maman ibikera sasa mabone. Nini? Asa c'est ma bonheur. Na sasa ma papa leki na ngai. Non, papa s'il vous plaît. Papa na ngai, papa bonheur, papa bonheur. Papa bonheur fanda. Papa bonheur fanda, papa bonheur. Papa bonheur. Non. Papa. Je sais na yebi ko nyoso na yebi. Papa bonheur. Maman. Papa bonheur. Papa bonheur. Maman bonheur. Maman Blandine fanda. Maman Blandine, Maman Blandine, c'est là, qu'on sent la justice. Toi qui n'es pas ton zone paille, erreur, les enfants très bien mis balai. S'il vous plaît, non. Comme c'est salami déjà. C'est au salami. Si je comprends bien, Sephora. Papa, je comprends. Sephora, c'est ma fille. Respecte-toi, maman. Laisse-moi, s'il vous plaît. Mais il y a une scène que moi, maman. C'est pas possible. Mais il y a une scène que papa n'a pas fait. Les commissions d'enfants n'ont pas fait. S'il vous plaît. Maman, pardon. Je vais pas faire. Maman Blandine. Mais papa n'a pas fait. Explique à Kaboyete. Papa n'a pas fait. Papa bonheur. Je peux tout accepter, mais pas ça. Moi, c'est ceste. C'est ma nièce. Mais c'est ta nièce. Papa les qui n'a pas papa les qui n'a pas. Prends la place.
Sois placé. Sois placé au fan. Abla ni fanda kuna s'il vous plaît. Blandine, on va toucher. Blandine. Blandine, Papa, c'est s'il vous plaît, non. Papa. Mais yo ebi se papa na kufa mama Blandine. S'il vous plaît. Maman Blandine. Tu peux prendre 7 ans, moi la prière. Parce que jamais, ce qui moi, si tout mon bas zobo tate, ndiye ngoi kutala keboka bwana. Et là, on y a aussi tout ça la nuit qu'on a tout c'est retenu. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. En tout cas, Bano Balandi, Bolimbi Sabiso, à TV Lolo, il y a un problème. Des autres mots que Salami Awawa, il y a un niveau qu'on s'acanate entre maman, na mobalo à Tika Nazé pendant 15 ans, va se retrouver. Et puis bonheur aussi, par là, à côté il y a un aïe. Donc, des autres, et Salami Awa. Conseil, on appelle ça bandeko. Bon, moi, je m'appelle Salami Awa. Été à Yondeko. Surtout yo mutu otika bana batu na basi ya bazemo kimi okei tala la conséquence nango o même sur le loin kata plateau ezaki terrible awa et a dépendamment de biso moté motoka yo mo botaka émission ngeleki to sala nini tomba bimili banda je crois les soirs tirer liba les athées moi nana moi ça na zemi fobota magia bimaki na papa lekina ya ibakité. Mais ndeko mobali oyo yatika mama on a problème moi ça abi qui a poursuivre la justice mais to ko arranger les kamboy et li kamoko eza ya mukete en tout cas ça va pas mbola biso to kuta mikolo zali ko ya merci beaucoup.